nzamba linga kosangisa batu. Voilà. Kokabola batu ya diable. Na ba circonstances, na ba réalité monsieur comme la batu na vie. Dernièrement tout monde a kofina waze quoi. Basangana ki. Oh to ebi ke il faut satana nzambe bayoka na po bango basolola. Les gens se disent que Wenge basangani nde po na mbongo, mais tandis que Félix na Kofi basangana ki po na mbongo te. Soise kwa Kofi Olomide o elekana C ngana yope to ebité mais il y a important objet to moni ezaka réconciliation donc ça très yango kande ya mutu ya yangwana peu importe ya mbongo ou pas to moni ka réconciliation ebi batu combien ba tshela pe bango ba mbongo ke bayokana te bango ta ba tsheli bango mbongo mais mtema na bango ikomaki prête ya posséder ke ba solola ba umeli na barando bango sans wera jiba ngaza la nul il faut e bango sans JB wera ngaza la nil o bango basala lelo non na moni bato basali yango te to mona ba barando o faire na fali eta na ba barando ka normal mais o JB na wera basala ya bato bazoka na ba martyr ba kufa même bato ba bunda bitumba donc to mona il fallait que bango mbale bazala. Bajo na mbale ba stratégie au lukala. Bakosa biso fort jibe na wera. Bakoti bala na polémique na bango Sko zo polémique na biso na réseaux sociaux. Kosa ta comparaison en atitadi. Pour place to côté za base ya mamto eleka même na réseaux sociaux polémique ya wera na jibe comme si bomba millionnaire ngapen ça que na tout nos question tala wera atongi combien ebele asombi combien toke sous kota jibe atongi combien asombi est-ce que bango mbale ba nde bazawa na ba forcer la musique itenga aloba ngo moni même na stade wera na jibe ba na meilleur ba pesa na bango te déjà de 1 na sara polémique na Karinité aza consoeur de 2 na sara polémique na Yvette aza consoeur vous so comprendre pour ça ils a qui tous avons ça la polémique entre nous on va mona que te bato na ba sara ba polémique ya tcheye pa tcheye kuna tcheye pa tcheye déjà so tali na ba carnet d'adresse ya ba chaîne na biso moi je travaille plus mais au biso to salara ezala ande ki moté mama be reconnaître na yepta ki bino bocha ba kit mais est-ce que éviter que événement en actualité tout ça battu événement ou wenge 4x4 et ça en actualité non mais tout le monde en parle ça non yo kate et en actualité c'est normal batu ba lobelango parce que et en kati na bango bato to yebi ke ba solate mais ba kutani ba seki ba oyemba ensemble. Mais actualité, il y a événement. Exact? Fallait pas créer l'actualité. Bon, on a pas noté quand on a maillé, on a été à maillé les rambons. Mais les actualités, t'es. Bon, il y a un moment les actualités, t'es bango tunde bazana basila sila. Actualité ouais. Na sila. Papa tika ko. Où est sila? Didier Masela. Papa. Papa. Autant quand l'autre tata ouais roche sous Didier Masela sila. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, Mbote, Bandeko Balandia, le code de bonne conduite, voilà. Esengo ezali epanangai tadi ngala pa mokolo alelo ya koyambela bino lisusu mwana mboka concert nangai Sarah tola o ezalaka momesano alekaka awa chaque lundi pe vendredi une façon ya kosalaka ba analyse ensemble na Sarah tola ba analyse oyo ezo tinda biso kaka futolu kwa moyen toloba Sarah tola alobi nanu aloba boete depuis banda musala na ye o don lelo azolinga asola na bino lelo azolinga afongola nanu son cœur apesa bino makambo ye abomba oyo alinga koloba te na media aujourd'hui Sarah tola akoloba ngo nyonso tokozala ensemble ici avec Sarah tire na sa nan donc annonce nanga naza na annonce laisse-moi parler Sarah voilà donc lelo tokozala wana une façon ya omemela bino makambo bino bolinga ka mingi toko toucher les intouchables mokolo alelo une façon yako sala justement ya omemela bino makambo bino bolinga mingi bon délivre tokoki ko fongola déjà malembe to fongola malembe ba mboka ba comprendre ete tozali na Sarah tola ya ba Sarah to luka pe moyen to pesa ye maloba parce que mokolo alelo Sarah ko luka moyen aloba tokopesa ka maloba siko to sa nini to na chouette mosala na biso zaka to tuni mutuna yo ya noli Sarah Mbote intro no bien te tadi Mbote na bandeko nyos to bolanda biso mais franchement intro no bien te e bangisi yo ou non ilo ni bangisa ngato banga rali wati ou to bien respecter akabatu ou bien ezo bangisa nde bato bazotala e bangisi nde bato baotala nga eko bangisa ngate pona banga rali wa na nzambi mais n'est-ce pas que tu as dit le loto loba à cœur ouvert n'est-ce pas mais ça à cœur ouvert ce que yo grimacer bato boy non mais na grimacer bango te na yepsi bango kaka ke bazala do agiter te bazala prêt ya koyoka garçon oyo et puis ba supporter ça va yo linga bongo te nature na sepeli ne au créer plateau msuli banda boy ça va te mais je oyebi ke biso to kana ba bisiki ebele au sala ba émission bien que bato ba finga na bango biso non mais même les insultes là ce que sur les réseaux sociaux pena ya biso non ya biso bataki ça au bio comparer émission na plateau na ba émission na bango na cause parmi les 5 à ta deuxième personne voilà donc mais apena ça va vraiment plateau moko bo banomona bena on a mutu chaîne ya munene mais osa émission plus mo mabe ben perfection na sima na bala non yange a structuré que mutu na soit côté à tali image oui on a plateau par rapport à netka ngaleki na bata TNT et mais bato TNT belé ba kana ba plateau te kana salon na ye place aza azuka DVD atiwa na po finaka po biloko donc les kaka voilà Sarah avant to kota pena na mama na likambo mokolo alelo na koluka moye to sala moi analyse oyo parce que tout le monde en parle to koki kolekisa yango te mais bandeko boza vraiment prêt boko limbisanga pona makambo donc e koloba ma aw donc mais to ça nan donc analyse oyo yozali une congolaise aujourd'hui aussi okoma kolite pona ba bonne cause komona owenge kosangana pona yo Sarah tola nan ezo sala yo nan ndenge nini non eza unité eza mabete tadi kosangana ya bien et surtout bango toyebaka bango na barando moko ke un jour bakolo banate mais basangani baseki balie esika moko eza mabete moni nzamba linga kosangisa bato voilà kokabola bato ya diable na ba circonstances na ba réalité monsieur comme la bato na vie déjà dès le début ya na bango tant to sara une émission na FSR nga SPL singa eza acte moko ya bien à féliciter parce que au moins même les lots na Congo ba division est commis partout voilà vous comprendre mais concert wana et puis est tombé le 30 juin et il y a moi force nango dernièrement tout le monde a confiné waze quoi basangana ki oh to ebi ke il faut satana nzambe bayoka na po bango ba solo donc ils la kisama moko ya bien mais ça makamba bien ya ko copier s'il faut copier parce que ba pire ennemi otoye bara mais lelo baza ensemble les sous voilà donc voilà nzamba linga bomoko
l'union fait la force. Voilà. Mais exemple, on a, il y a Oazé Kwana, monsieur Legendre Quadra, monsieur l'ambassadeur, Oyozui, mais les gens se disent que Wenge, basangani nde po na mbongo, mais tandis que Félix, na Kofi, basangana ki po na mbongo, te justement po na kolbayete, il est temps, to luka moyen, to tchanyon son assez, to luka, to propulser comme Moussala na biso to sala. Mais tandis que Wenge, bato bazo critiquer que eloko sangisi bango mbongo, mais kati na yango bolingo ezate. Tu peux avoir raison, comme tout peut cause en a raison. Banani bazaki tango bao sangisila bango mbongo. Point d'interrogation. Félix Oazé kwa Kofi Olomide. O eleka na C. Ngana yope to éviter. Mais il y a important objet to moni ezaka réconciliation. Donc ils a très yango kande ya mutu ya yangwana. Peu importe ya mbongo ou pas, to moni ka réconciliation. Ebi batu combien ba tchela pe bango ba mbongo ke ba yoka na te. Voilà. Donc peut-être malgré mbongo batie, mais na kati na bango pe kanda wana tadi. Omoni mutasala o mabe. So limbisa tata bacheli mbongo obosola. Ozana cœur dur. Voilà parce qu'à choka on a vie. Donc c'est-à-dire bango ta bacheli bango mbongo mais mitema na bango ikoma ki prête ya ko céder ke basolola. Ba umeli na barande bango. Voilà. Donc camion sto na commencement nango et puis à la fin nango. Shit na bango yango wana ba yokani ba se réconcilier comme auparavant malgré que moi ba pique ala qui mais au moins auto mona ba se réconcilier ba vandi sous ensemble ba royemba les sous ensemble voilà. Mais ils appellent le col à l'époque mariage Didi Kinoa Nina maman Amida où devrait livrer un concert ce jour-là. Mais à Boya, c'est ça. Pendant que Yena JB à l'époque, il Simbate mais à Boya lobby. Malgré l'argent, je peux pas trahir Ndeko Otonio Kwamanaye, Batan et Belé tous les. Mais t'as dit. Sans Wera, Jibanga zala nul. Il faut y bango. OK. Sans JB, Wera ngaz à la nil. Au moins il a vu même la politique tous à la opposition. Oui pourquoi? Opposition on a nga monango ezara loro la et poussaka. Et puis ça comme makasi sur le ennemi wana poussaka, poussa pouvoir, on peut sa force à pouvoir battre otala babi pouvoir ya matata etande ba combattre ngo. Ce que ya lora yo mutu, soko za na binemi te o bazo combattre yo ya wana lora nzambe te. Oza rien. Il faut za nango. Moni jibe so wera za kitanga za elote. So pe wera jiba kitanga za elote parce que bango mbale succès basali na époque na bango lelo so to na musique na moni no bato basali yango te. Voilà. Bakoli ta na bango le kiwi mais ba 8 ans ya succès na temps na bango et puis bango bien na bango ezalaka ba obunda ba mdule. Wera beti koto ya beti koto ya beti koto. Ozomona polémique na bango nga mona ngo ndire zara na nga loyal zara na ba fin fondé ya biso ezala raté parce que o bango basala lelo non na moni bato basala yango te to mona ba rando o faire na fali ezala ngo ba rando ka normal mais o jibe na wera basala ya bato bazoka na ba martyr ba kufa même bato babunda bitumba donc to mona il fallait que bango mbale bazala. Ozo comprendre, yé na adversaire na e. Yango moni bazo travailler bongo jibe so sala ayoki wera. Wera yeli awa. Ngafona travailler koleka na yela a. T'as dit so travailler sans adversaire au ko avancer te. Faut ça na ba adversaire, faut na batu ba critique, ko faut na batu ba finga, ko faut pourtant bino bo critiquer bo finga nganga monsko na vandi. Bon, mwende bango ba vandi awa. Na obimila a. Ne place ça la différence à mutu battu batali mais franchement ça ra les cas bango nelo moko ya maele voilà comprendre donc bango mi bale wana nga sepia na na polémique na bango et ça montre aussi nengo utolo baki wera boya mbonga diti kinoni pa beta concert o eza telelo na mitema ya biso ba congolais que ata ndeto za boy na biki t'as dit to ana polémique mo loyal na réseaux sociaux nga bundisa ke pa bundisanga mais na koki ko permettre étranger mo otaya a tchubelela nga tadi mbeli parce que c'est ma consoeur vous comprendre alors ndenge moko jiba wera salarango na mariage a Didi Kinwani ezaki que oh frère nanga to bundi na to utine loin sans yenga na zalate sanga epa nga zalate peu importe ya barando to zaranango
mais nakibo moto Non, ça là. c'est mon frère a muzika na le rwanga nde na olinga basala ete nde pe na olinga basala ngate a protéger musique ya moninga a protéger balobani pouvoir ya bango ba musicien o eza différent na biso na réseaux sociaux. Jamais un chroniqueur ou une chroniqueuse a koki kondimade loko a bongo pour na ko répondre les sous kaka na ba rimer o ya bato to mona pe ba ya André ba Luka ko sangisa wera na JB ba beta concert ba tia ba montant moko boebele ba beta mais esimbate mais juste concert moko ya wera ka boe inattendu na Grand Hôtel pour na 4 jours JB akenda oyo bato bandaki ko s'attendre que non pour la sangisa wera na JB il faut des millions il faut mbongo mais akenda ya ofele donc ce qui veut dire que kati na bango bolingo ezo ko renier saratola naza lisusu na besoin na comprendre aujourd'hui na yebité ce qui na bajo na mbale ba stratégie au lukala. OK bakosa biso fort JB na wera bakoti bala na polémique na bango OK skozwa polémique na biso na réseaux sociaux kosa ta comparaison en atitadi pour place to côté eza base ya mamto eleka même na réseaux sociaux polémique ya wera na JB comme si bon ba millionnaire ngapen ça que na tout nos question tala wera atongi combien ebele asombi combien ebele toke su kota JB atongi combien ebele est-ce que bango mbale ba nde bazawa na ba forcer musique itenga alo bango moni même na stade wera na JB ba na meilleur ou ba pesa na bango te baobeta miziki pona olamusa biso mwa nostalgie wana momoni meilleur ezala ke JB mukulupa eloko ezate ba forcer sous nature te parce que ba atteindre ba objectif na bango déjà ba sali ba ko sala ba commencer la retraite vous comprenez donc natan na bango ya succès ba sali polémique moko loyal et ba profiter nango polémique ambongo nde ya JB na wera voilà ce que polémique ya Saratola notre pas ngana na yepse ki bato ba fan na makambo ze bela wa je nga no ke malembe polémique ya Saratola par exemple ya Sarah Karine Mokonzi notant à 3 personnes Yvette Kalombo et profita kananime bien autour des questions moi bien déjà de 1 na sara polémique na Karine te OK aza concert de 2 na sara polémique na Yvette te aza concert OK vous comprenez pour ça ils a qui tous avons ça la polémique entre nous on va mona que te bato na ba sara ba polémique ya tcheye pa tcheye kuna tcheye pa tcheye déjà so tali na ba carnet d'adresse ya ba chaîne na biso moi je travaille plus Karine a sara ba vidéo rarement chaîne na ekota ba vidéo rarement et Yvette pendenge moro Yvette kutu de fois msu ya yara ne ka so alinga répondre à ça l'émission mais ngai chaîne o eza cop na nga je travaille chaque jour donc moi tout ça concurrence wana polémique wana ezate mais o biso to salara ezala nde ki motema mabe o reconnaître na yepsa ki bino bocha ba kit bobengi na ba voisin le code de bonne conduite bandi et ki motema mabe jalousie kaka non to pratika polémique te au moni polémique eza nde ba Virginie ba travailleur nde ba bana au travail à l'époque parce que les réseaux sociaux ekundi moi journal à TV nde zalaka mami il est la 12h vous comprenez yepé na canal qui na l'époque Ziksa bango koto yo Nana Boduga côté kuna nani oyo Evelyne Kamo côté kuna nani o akata suki Hélène Kalema Laurent Tendance Mariana la Tortira omoni polémique na bango baza owele la actualité polémique angwana leadership te bango baza owela ki leadership te baza owela actualité donc so net orchestre mo uti poto yé pa ya bango muto liboso est-ce que mona ki a polémique a boulot amelisa ba misusu pe masoi yango na tuno est-ce que vous comprendre qu'il y a polémique à boulot ya bango yango wana baza owela ki leadership wana ke ngane mna yamba jibe mingi bango po bango ne baza owela ke ngane na za wana émission nga dimanche ngam na yambi star leader koleka bango tu omona wakangi wera koto kuna wakangi jibe donc mona mutu benda osa baza imposer ba manzaka na bango sko yebsepso na réseaux sociaux ata 3 chaînes ni basara polémique à genre wana
tozate donc biso osala na biso polémique te bino osala ni baclash motema mabe na jalousie longola kutu clash mpo yo oclashe moningano sans cause efezalaka jalousie en dehors de la jalousie oya oclashe te oya oclashe te hormis baanalyse babase babilo mosusu tokreaka tokrea yango parce que toza na matière te on travaille pas parce que moto azotravaille base ekozala ekoyaka nango tantôt plutôt mais okozala basé na base te il faut retravailler yango moni bato ebele lelo basali bachaîne YouTube sans cahier de charge ayebi déjà ke nde na ya YouTube boye na ya obima na kombo ya Sara na ya obima na kombo voilà baotala nga bato balingaki te basoutenir nga donc moyen to ça polémique ya te parce qu'on travaille pas to bosa te yo retinde ezaka muntu ka osala live na sima caméra dans le noir tu parles wana travailler tu travailles pas oza reconnu te ba opesa trophée mukoni yango moni kapasha utozwa trophée bato babio kapasha kana papa est-ce que trophée zolanda succès zolanda travail kapasha travail ana plateau wa yambaka bato ana adresse fixe et ata na facilité même ya bata ba contrat ba publicité etc ba contacter on se comprend donc lelo yo yango moni na réseaux sociaux ko bongeza moi pasi parce que polémique loyale toyebi yango te to travailler ka te tozaka na muté amabe na pesa exemple ndenge bato bakanisilaka ba période moko na kotaka système ya oyamba parce que nga na chaîne nanga na za rappel même na idée oyamba bato te na bando fonctionner ka na ba live nanga moko alors on a que c'est décidé non je parle bien avec les artistes pourquoi pas na yamba bango ba ya ka ba émission ça comme yamba ba artiste na yamba sœur nanga buibui na pesi mbote na yamba ba minata na yamba bato ebele na plateau nanga na yamba vie nanga Fali Maswaku na yamba ba Barcelone nani princesse na yamba bato ebele mais ce que talelo resalaki tellement bato baza limité na cerveau motema mabeza ba kesko koluka moyen nini ya robomanga na bato wana na ba comédien ba o bazaka pire pe ba comédien ete koskendaka pa na ete kosolisaka ete koyambaka ete bona boye basala na click yango moni bato mususu soki baozika fo batika bango bazika parce que kotala bango lokwa ndako ezozika parce que au mona bunda ke bana basi lokola yo basala ekiri mobimba contre yo moko ka po ba déstabiliser chaîne nao menga chaîne nanga yango ezo vivre nango ka ezo vivre peut-être bato mususu nde bazaka omoni congolais aza tellement muté ya mabe tadi congolais kozala aomona ozo avancer akomo calculer Sara zo ambongo wapi na ndenge nini c'est que YouTube to kase bakasanga kota ba comédien wana na yamba bango pe susté mais chaîne ezo continuer kaka donc c'est-à-dire place on nga na simbama top source ba revenu nanga boyebi yango ndeti yango bo tatoni bo sali koto mabe bokenda kosa sube monsieur pana été achela batu poison OK bosala subo été boye mais nga nazo évoluer na nga kaka donc elaksi ke ata lelo YouTube bakangi nga na ko avancer na ko évoluer parce que source ya ba revenu nanga batu baye bien ngoti voilà donc to vivaka na muté ya mabe yango moni nga na lobara tadi polémique sans la non ça te taba ema l'ouest tala ba amande chic ba prêtre baleki kuna ba musique na mboka na bango donc polémique sans l'art non ça la te ce qui quoi aboutir kana haine na monter à mabe tamie to tika polémique po wana ya polémique te ya clash monter à mabe so eza nango ka ezara to bano vivre na ki monter mabe monter à mabe mbongo ya te pardon botika nango bino moko ngai te parce que moi j'aime l'argent na linga elo onyos tout non sala moi retour nango ezala mais so il retour ezate ça sert à rien tadi voilà tant bien tol sokola maboko to kitsa minduki na ba peto boluka boso na réseaux sociaux ya sambongo wana prenez les pétés sans l'argent mais au contraire na monde entier batu ba mona ke
yalinga PTT mais c'est elle yende pena nzambe oyeba na teta di banaka omoni mutu soro eza yo oya oloba teke ngande nzambe na bino ngande nani ti mukili nde eloba omoni nga kombo ya influenceur wana ngam na piango te totala ngo ebimela wapi na Côte d'Ivoire pa makoso yango nga pe na seni na zwi kombo na nga na lati yo dernièrement uto benga nga Wikipédia mama Wikipédia na zwi yango na lati eza nga tene na tenga na bengi te eza o nga na moni sur internet kasi yango na binga sko te na créer yango eza nga iba pesi nga na zwi na lati ozo comprendre donc awa na Congo tadi tozaka na biso na polémique kaka o nga na yebi eza ya JB na Wera basali polémique bapeti nango ba concert a minene bakoti yango ba mbongo mais oyo ka wa biso ki monter à mabo en tout cas ba ya bandeko na nga bozwa ba titre bozwa ba yoka bilo ba welaka ngam na yamba ba comédien boyamba bango nga yamba bango suste o ngam na yamba ba mission ya boyamba ba mission boyeba na ba mission nyonso mukili nga na yamba ba mission te o ngande nzambe na bango ya bozwa ba titre nyonso ya réseaux sociaux o ngande munasala boyenga ya nyonso bozwa boko tsanga te parce que tout ça a polémique te po eza mbongo te o la milata ba kombo ke nganga siko so ba chopina na classement ya kinga wana ya titre oyo za nango wana ni bando tu na tu as combien d'abonnés bando tala ba live na yo ozaka na combien de personnes na kati ya chat na o 20 000 commenter 10 000 5 000 kuto commenter laisse tomber donc ba titre wana ya buzo babango bazwa ngai na batikela musala nga batikela nga ka musala na nga na kombo na nga ya Sarato la wana na influenceuse na nga babakisela nga pa makoso na suki wana mais ba titre nyonso bango basala wana bazwa polémique sambongo je le ferai jamais t'as dit na YouTube wana titre mususu mais koto ba moni oleka na moto te non ça là non ça té voilà merci je vous avais dit serrez vos ceintures mon kile monaka et zo comprendre que bango ba olinga succès ba mi pesi ba kombo mais so totali pe aboye Sarah nde nzambe na bango wana mukili e mona eloba pe te po kongola na muté ya mabe mais na bango mo bato wana pe ba yebi ke te Sarah ndaleki mais ba oloba te siko ba titre wana nyonso ba welelaka o actualité mo rebimi mama mo azongisi nga na kolobelaka ba actualité soute bozwa ba actualité bozwa na ba biloko wana nyonso bo vivre nango mais ba titre bolata ebala na ba vie réelle boza nango merci menga na Zara Sarato là avec une tête bien faite voilà bokolandanga lisusu merci bandeko ya Top Media Télévision boende na ko souhaiter joyeux anniversaire à une grande dame depuis quelque part, Ninel Sindani Mafuta. Ninel Sindani Mafuta, joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Hein, que du bonheur. Une année de plus, ça s'est fait. Ninel Sindani Mafuta. Depuis quelque part, Nzambe Abatelayo, Nzambe Azalana, Nzakomba, Olenkumu. Sarah tout la son oboa kabatanga kochaka commentaire te pas na lingana tumba question à toi tes commentaires no boa kati. Yo kasi no boa kati. No boa kaka. Ce qui peut ok mo musika na bakisi mama zozona papa no mavakala nzinga noko bwaka Sara malembe voilà yango na lobby ba frère nanga ba sœur nanga ba consoeur ba confrère nanga concurrence na biso ezala loyal sur le plan intellectuel sur le plan professionnel nous apprenons trop prenons justement l'exemple de Werason et JB Mpiana seulement nous apprenons même que mutu alongola Werason Naskol a même na primus ouais Naskol a même na primus c'est JB Mpiana et c'est-à-dire quoi place au business donc biso pena to yé ko sala cop micro o yaya yango mutu ezo futela biso banda yango mutu ezo pesa biso vie yango mutu ezo pesa biso ba deuxième famille yango mutu ezo voice biso yango mutu ezo balisela biso basi alors faisons ça d'une manière hein? Faisons ça d'une manière propre et puis professionnelle. To longwana ba futilité wana, to longwana ko soutenir ba bêtises. Prenons l'exemple ya JB et Werason, ba memango business lelo, ils ont gagné Paris na bango. Mais Sarah, vous allez m'excuser, ba ndeko babalandi pona oyo to avec Sarah, je suis choqué. Mon cœur saigne d'apprendre et de voir ce qu'a dit Blanchard Mosaka, Obisonio Sotoyebi.
pembeni ya papa chéri porte-parole oyo alobelaka papa chéri mais ce qui Blanchard Mosaka sali SOS c'est que mabeza mais mabe wana ezouta na ngambo nini saka o koko sunga ngai nayoka saka nga na otika mambo saka saka tadi tike sexy ga pesa ngai na intro non de sexy ga te nga souci na ezalaka so toza na plateau SOS nde sexy ga kasi Mosaka sali SOS ase ba ke Mosaka za mbanga ngala mona mutako battre record nga sikonde na kamwe et Mosaka plaira nga sikonde na kamwe c'est un kulutu que je dois beaucoup du respect ade comme singa makasi non to zongo peut-être Mosaka a mutu oyo abangaka na ye te arespectaka mutu nyonso mais soki omoni Mosaka asali SOS a se retirer na kolingana no to landa audio ya Mosaka oyo ensemble na bino et puis to luka poto lobaka juste moi 2 petites minutes saka to la o tchango musika o keko bomba ngo et ya pardon ande nyongo tadi ezado nyongo te na sengi da élément malembe ato na plateau na sengi élément batu bazozela élément yo kotiso na ma réalisateur non réalisateur comprenez mesdames et demoiselles et messieurs je suis avec des réalisateurs comme ça ba élément nano babongi cité mais bazo salanga sinsenga élément vraiment habité ensemble avec vous SOS nangai voilà nazo lancer on ba conducteur mboka c'est Blanchard Mosaka le porte-parole communicateur ya Wenge BCBG et puis ya Wenge BCBG 4x4 tout terrain nazana insécurité totale patron orchestre moko atindenga ba soldat na tongo ba levenga na mandat d'amener on dirait l'état na biso to azuna convocation ti car un mandat d'amener yati na mandat d'amener flagrance ya kana sali na ebiti na uteki morgue ko assister la dé ya camarade na ngai nde nazo zonga pona que émission na biso Wenge na ba Sankara na ba Piroger na ba Roger ngana na kota na palais na jo appel que Blanchard lobby patron qui est na benga ki mokondi tel to ka ndi bazo solo mokondi tel ni bakango te po bino mama musique et si la musique il faut bakango po la sa Wenge BCBG 4 faut tout terrain que y a prêtre faut bête la bête c'est événement il faut le seulement faut que un événement faut kanga Mosaka pour toi meki zo simba na monti le na tongo pa pengi ngai amoni mutu joko tinga na pala bima dona bimi na simalanga mbila entouré palais Anthony CV babianga na zati ya on a lancé appel na ngala ba konza mboko convocation na mboko na pio ya juste bo attendre mutu boyo qui fait invitation kumba kuma na mandat la meni faut flagrance ka ni na salle na bomi mutu na yibi na violer na salini il y a des devoirs non somme tu as bien le roman la TV na ko na le roman la TV pour la musique mais comme tu vas soldat ba ka mandat d'amener te convocation zala dans ça prêtre na nga Wenge amona pe pièce contre pièce pour quand c'est porter parole na zo finga ba prêtre toi Wenge il faut te sauvegarder Wenge pour quand c'est porter parole na pour même na spinning ya mi mandat d'amener pour kangi epi pour conduire ba na ba 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 téléphone toi zana moya ba condition yebino pe ozana bino ba jeune belege donc faut sentir que non te Wenge ba toucha rango te ba tourna ba devoir na ba mamba TV suka na TV voilà oh je cogite faut sunga okomina na mboko osaka congolais lokola nga toi ba droit moko congolais moko ta super congolais za la ba sale na mte ole ki congolais mona ba droit non maintenant Mengolo bingara SOS. Voilà. To po ezamo molai mo to continuer ngo nyonso ezate. Sarah. Koyoka mobali na tembe lokola Blanchard Mosaka lobi SOS a sengi na bana Wenge ba leader nyonso ya Wenge baba za la bloc baba sa la face na grand leader oyo. Est-ce que ezali ko bundisa musique na kati ya musique te? Sarah tola. C'est-à-dire nga linga nga ka polémique a jibe na wera
oh nyonso comme otikala oyo bon eza on a sens te malgré tangi kombo te mais biso nyonso to comprendre qu'il parle de Kofi ozo comprendre mais eza nango important te déjà bon ngai selon ngai c'est-à-dire na moi lora ba oluke l'événement na bango pe moi étouffement moi actualité non ah et cause à la paix moi actualité mais est-ce que éviter que événement n'est en actualité te tous abattu événement ou wenge 4x4 eza na actualité te non mais tout le monde en parle ça non yo kate et en actualité te c'est normal batu ba lobelango parce que et en kati na bango bato toyebi ke basola te mais bakutani baseki ba oyemba ensemble mais actualité ya événement ezate fallait ba créer ba actualité bon ngape na oteka na maye na ngate ya maye ya rambongo mais sinon concert wana inga betama bien so ba créer ki actualité moni ti sikoyo internet ya pio poni to na sujet na bango te to bandi nango mais on attend bato ba kota ba live yindi concert anini na bato bo futa mbongo na bato moni soko créer actualité tadi bato ba osala lo promotion ya kombo na yo sans futa bango $1 netinga tala réseaux sociaux mobimba miniature nga kombo titre nga so na sengelo moko na réseaux sociaux to na Google apesa nga ebi ki apesa nga mba moko kosenga te pona bi place apesa nga parce que ba kosenga te pona bi place olingo kine nga pe na chaka kombo na kosenga te kosenga te pardon kosenga te poso sengi lekela moi be moi bana lekela po te to boyi bang kosenga te po batu ba olela ba chaîne batu ba olela ba chaîne et puis na nenga positivité quand les kombo na vandi na réseaux sociaux po bazo baba mo ebele na réseaux sociaux ba yebo sela kombo na bango to moni kombo na ngakane est-ce que Emmanuel Keita mutu nyonso to akangisa a saisir kombo na ye mutu nyonso to tanga kombo na to komitita kombo na te longino de dommager Emmanuel Keita saliango tout le monde peut le faire sauf que Congola ma l'état linga kufungola cerveau te alin ko apprendre te ngasko na kota ba place wana tout côté positivité so na ngina sengelo moko na réseaux sociaux omoni poni Wikipédia pesenga référencement oui pourquoi ye motanga beti kombo na nga akoti Facebook akoti YouTube amoni niveau ba chaîne différent za na kombo na nga abi aza crédible ba pesinga voilà donc ils ont fait partie de la promotion nanga yango na loba no soko za na kati actualité ba osai lo promotion sans que yo yeba voilà sans ofuta no mutu mbongo donc ils ont fait partie na kati ya promotion nanga ke lelo atana bi na osa sube émission ya baramba batute na osa sube ete na okende chemin nanga mususu mais kombo asara ça nini et stabiliser na réseaux sociaux parce que fallait bango pe ba créer actualité moko pour un événement oyo mais héros na batu bazwa imbongo na batu biso batozwa ite tozo beta kaka li solo ya wenge parce que actualité ezate nga una moni mama musaka o ba diembela ra a epesa makambo ba diembela rara ba diembela ngoka epesa makambo pour actualité ezate tolobela netinga na tolobela wenge siko tolobela ni voilà merci bandeko balandi na moni déjà kuna banda osalanga si na ndenga sima na boye to bebana j'ai des rédacteurs de fois te loba okimi wamba wenge pe ozwa mbonga wenge loba ti loba ngana zwa mbonga wenge toi na micro te ome papa osaka promotion vrai ou faux Sarah, il y a des choses qu'on peut pas parler. Pour créer l'actualité pour na wenge papa. Mais wenge yango mo déjà eza actualité. Eza actualité te. Wenge yango mo eza actualité te bango tunde bazana ba sila actualité wa. Na sila. Papa tika ko. Où sila? Didier Masela. Papa. Papa. Autant kutolo tata we roche sou Didier Masela sila. Adolphe. Tadi tika ko. Omoni ba papa wana ba vie na biso wana. Basala ba succès na utolo bangwa oyo ata mission monta sala ngo siko ba nandimi pete ezo ba osala asala basala ngo époque na bango essayer l'équipe on dit matadi normalement pour ba beta concert na bango fallait ba créer événement fallait ba créer pardon ba créer actualité mongo sur bango OK biso pe basara toko vanda pe bo esala to lobela pe sujet ngo po ya mutuya actualité ate voilà merci bandeko balandi ya émission le code de bonne conduite Kofi Olomide papa to lobela zela nanu te zela nanu te sera soit natika
Continue nos canaux, mon okiola na Kofi Olomide. Voilà, Kofi Olomide, Azali, mais c'est l'ambassadeur, Azali, musicien Yambo Kanabiso, Clan Wenge, Bazali, musicien Yambo Kanabiso, to Simba Naka Loboko na Loboko. Nini paye la qui Moussaka Olobama. Concurrence c'est à la kaka loyal. Mosaka, mon amboka le président Mosaka na mon connaît atangi kombo ya Kofite mais biso nyonso to yebika ndenge to yoka na j'ai fonctionné. Voilà to ndenge to. Et alors on yo place mo boy ba ofinga mais yo ebige ba oloba na Sara. Donc gauche droite ndenge to yoka mais au moins ici je demande na congolais nyonso na musicien nyonso on peut pas avoir raison, on a liste de affaire oyo. Affaire oyo. Ezali affaire ya batu nyonso. Affaire oyo, eza affaire ya batu nyonso. C'est un concert oyo ekosangisa ba congolais nyonso. C'est un concert oyo ezali ya unité. Concert oyo unité ezate. Unité ngwana bo bana makama dossier Mosaka. Unité zate kaso ibongo unité ngozaka na bana wenge lo bata Kofi Olomide unité ngona na bana wenge babengi sape Kofi unité ngozaka ya bana wenge tadi yango ngai ba wenge ba kopengisa ngata yokana musara unité eza par rapport ya wenge wana déjà ezo ko représenter ba province belé n'est-ce pas mais yoka n'est-ce pas oui unité o wenge saliza mabete mais ce que unité wana eza na nzela ya ndule vrai ou faux vrai kasi ba musicien mususu ba na bango pe ba rando ba bongisa ndeti vrai ba bengisa pe Kofi nani mais mama affaire wana eza affaire ya bana wenge Kofi donc ba osala ni papa zela Loreza fête na biso to ko bengisa ba cameraman te et bon donc ayebisio ke wenge bana ba surprise na bango peut-être pe surprise na bango ya mutuya eza Kofi mama surprise na bango pe ya mutuya e ko pe ozape Kofi papa actualité est-ce que yo ebike na Kinshasa awa na Congo awa to tikalika na Kofi so longoli clan wenge akoki pe kozala surprise mais je na koki dogo bimsela yo do nyonso te Sara c'est-à-dire Moni lo na lobi la bloque tadi ali ambonga oui. Solobia. Okoko bisela kanyo sauter na comprendre tadi. Voilà. Bande ko balandi. Te bon comprendre tadi akokoloba te parce que kutsoka mekika okuna babi ba omona ba ministère ba ocha à la porte. Viens sonner. Biso kuna babengana biso te mais viens nde do babengana ki jo moyo ya ba veste ayebisi yo finga na niveau te do yo ya place nga sikona do muto aza sans niveau non il faut être ya kabiso to sala ba émission to finga ka batute to kenda kana ba insulte te na ba vie privée ya batute atuniye toi tu m'avais insulté nga na na niveau te mama wera azana toute une génération c'est la afinga kai dans le passé vrai ou faux te afinga kai dans le passé t'as dit vrai ou faux eza vrai concert bango ba obeta eza ya unité zela na silisa zela na sisa Sara zela na sisa ka ozo kota o zela na silisa balimbisaka mutu oyo azana besoin balimbisaka ye la personne oyo amikitisaka ye liboso asengi pardonne-moi balimbisi ye. Voilà ce qui mutu oyo yo osali mabe ozo ko santete na mabe yo sali o reconnaître en côté osengi pardon te émission ça fait combien d'années il y a pas mal de temps ici il y a pas mal de temps il y a pas mal de temps longola mon français combien d'années mais déjà même pas 3-4 ans voilà et ça ba émission pena kala s'il te plaît kocha même pas te Sara ngane na tuna ba question yo motu na ba question de papa, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans. Ce qu'on a 5 ans, et alors on a 5 ans passé, t'as dit. Ah, c'est là où pardon, voilà. Il y a un autre qui a pardon. Parce que tu as un 4 événements, Oyo, Zam, chef, chef ten. Voilà, allons-y. Tokei. T'as dit plaira. Non, je peux jamais pleurer, moi. Tu as une conférence, moi, on a un chef. Ce qu'on a 4 conférences, on parle de l'unité. Kosangisa koyokana et puis toza ko organiser concert moko pona mboka pona bolingo to sangisa to limbisana parce que bango pende bazana keba
oyebi ke wera choka Blaise Boula fort ba batu bako solate mais siko tant mutu mo afinga après 5 ans passés écoute nga siko un événement mo boye o to se réconcilier na batu ya na chana se na olobane oui na mutu oyebi ke yo choka nga oyebi ko finga nga tel tu mérites même pas ozala art mais parce que o to sala o eza pour la réconciliation yango zawana et pesa mutu mbama courage aloba pardon président imbisanga Sarah yo oko sala non sala yo oko sala ya yo finga nga ku batu ba finga nga ba inani awa mais na sola na bango bon voilà. 5 ans bande ko balandi bona oboma mutema na nga mwindu pendant 5 ans na calculer journaliste te a calculer ka ete mama eza kakanda Sarah tadi babi bozo ba 500 hein bande ko balandi ya les codes de bonne conduite na zui nangelo Sarah na zui lo côté to solo la tadi soko zui to lobika ko zui te le na yokeli nde yokwaki bango nde bazwa nga na zui nangelo côté voilà na zui nanga donc que le côté juste tozaka pour la bonne cause non lingate place Kofiaza ba dénigrer Kofi place Weraza ba dénigrer Wera ou JB donc baza ba parents baza ba koko même bango nyonso wana eza kitoko taso linga créer bango ba rando na ba âge na bango ba osala bango nyonso wana déjà baza na ba koko alors bazo mériter papa tika nga na analyser awa tika yo zano de na kacha batawu mama to combien na 40 minutes ya pomte nazo analyser na voice so mosaka atika ko créer ba biloko azo linga la musela jiba ko karando wana te Wera ko kate Kofi ko ba koli azoloba nini batawenge pe bakangisa porte-parole ya Kofi po balakisa bango ba wenge ça sert à rien jiba koli Wera koli Kofi akoli pourquoi bolinga bokotsa bango na ba makamna bino buzoba yo mosako loba iso buzoba na komba ufe ya Kofi aiso pe porte-parole ya Kofi lobi buzoba na komba jibe to ya Wera to ya wenge 4x4 et musique ekenda bongo bino ba sankara ba mikala nde batu bosaka barando mais il faut épargner quand même les leaders parce que campagne ya osala eza bien te tanga loba ke bana wenge eza musala na bango eza kimokala te eza musala na bango eza ni kasi c'est leur travail. T'as dit. C'est leur travail, non? Aza porte-parole, c'est ezali est-ce que ba connu partout. Porte-parole te. Musicien nyonso aza yemo porte-parole. Bango ba porte-parole te papa. Faut faire très attention. Et ça biloko biso lo ba na média metolinga ko s'informer te. Musicien de porte. Moninga na zabo nga mona porte-parole nanga. Po muta ebi makam nanga koleka nga mo azate muta oloba mam nanga bien koleka nga mo azate baba porte ba mikala te baza ba porte parole oui baza ba porte ate yo na comprendre po ba bi 12 ya makasi kuna mwara tadi to mona kiasa ke misola Sara loba ki boy kuna voilà bande ko balandi to lu kwa mweto kabwana na Sara comprenez que il y avait tellement ça conseil na Mosaka atika ko exciter loro moko boye wana ce n'est pas bien que bana wenge olandi ngote bana wenge bino pe bokangisa porte parole na eto laksa ke to abate wenge ou quartier latin bango tu baba artiste mboka na biso basaka fierté à Congo tolingi biloko wana te concert wana eza ya unité yazo yana maramba barando esila kala oya na ngopwani. Merci Sarah. Merci voilà bandiko balandi ya émission. Oh j'en profite pour dire un grand merci à Maman Zozo la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Merci beaucoup, mille respect Maman Zozo obonga na Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda Kilo Yaba mère à Calgary. Merci beaucoup Maman Deborah. Merci, ça me va trop au cœur. Un grand merci aussi à Maman Pamela Moussassa. Maman Pamela Moussassa la Barbie depuis Liverpool. Merci beaucoup maman. Un grand merci na Blandine et Tata la bisika Zwamio TK 09 bisika nyonso donc Zwame bino Lisette Matala tata mwasi ya bana nanga na linga kabino mingi bino bayebo linga pe émission oyo mingi bozwa émission oyo bo partager ngo et pas bandeko pe baza na besoin bazwa quelque chose pour na émission au le code de bonne conduite to yamela kibino Sarah Tola mokolo lelo ane to luka moyen to kabwana avec Sarah Tola. Un dernier mot et puis bah dédicace non poto kabwana. Les kambalo beate concert eza unité batika bablo apampamba na ki Kofi à moins que zalande na utolo ba ki ba nga créer actualité. Ouais. C'est ça pour créer actualité ça problème mais c'est ça qui ba la musa ba bilo ba rando moi te concert wana qui n'est nul parce que ça pour na unité. Donc unité wana et ozana on importance té. Donc ba luka moyen batika bablo ko wana ba pekisa pe Mosaka concert les cas bien mais ceux dans le cadre actualité
Et ça, on m'a bête, voilà. Merci beaucoup na Batunions tout. Au Bolinganga, sponsor nanga, Majabu Gospel, Azir, Fondation Sarato La Fossate. Merci na Jimaji Kadasa. Merci na ba partenaire nanga. Tata Poe Fapekato. Ma grande sœur, Bambote na yo, Bambote na maman Mapasa, Yaya Moto, Bambote na maman Gina Amatu. Motema ya papa Aaron Amatu, le prince de Dubaï, Bambote na maman Madolelo na Germanie. Motema papa Samuel, Bambote Belé Lisusu, na Amelia Moeba la privée de Orlando Domingos, sans oublier Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, Bambote na président Charles Tamboué, papa Diego Milito, Bambote na yo, Bambote na bébé Brian, Bambote na docteur Patrick, prophète Mobik ici. Bambote Belé pe na président bébé, la présidente maman Nathalie, bana nyos tout, ya Sarato la TV na lingibino mingi. Voilà, merci. Voilà, Bandeko, on est au tiers point, on a boire quand moko. Vas-y. Bon délivre. Je te salue, Bisika et Zwamio. Et joyeux anniversaire encore une fois à Ninel Sindani Mafuta. Joyeux anniversaire à toi, no. Papa, non, on comprend de Sarato. Tokabwani awa, papa, 4 émissions, 4 ans. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.